Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga wana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili akoti bakende treto. Nakoma komona passion affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te. Nani akonolotenga ye na bolenge naseretrouva na balabala se mpona kozanga baboti bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Ndeko balandi émission na biso mbote na biso joyeux anniversaire Belle-Vie Kandi, la patronne ya Belle-Vie TV. Yango na occasion ya anniversaire na yetoye na orphelinat oyo orphelinat Nouvelle Vie oyo wapi eza kimbantieke bomo mesano nenga sala kona ba anniversaire na kenda ba orphelinat lelo aye awa na délégation ya quelques artistes accompagnés na ngai Rabi Mavinga ya Glodi Mbala likambo yango nini tika tokomisa nkolo na anniversaire ya Belle-Vie toye awa. Merci l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Merci na bana notre père nyonso. Merci na famille Libota mokolo anniversaire yango yo toza awa tokomisa Jésus-Christ Nazareth babi. La religion pure Saint-Âge devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ya Belle-Vie aye awa amemoi biloko nde ezala mpona baorphelin. Merci na bino tutola nana ndenge ekoleka bon tozonga tokobalisio na biso. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Basi ya lelo ekomi bomwana basi Mawesilina mitema ya bato na mokili pona kolela ofele bato bakangi matoi baboyoyonga ofele ya somindoki eske kozanga baboti ekoma suje ya moperi onasala lisumu mpona kosala baboti ngai kasi nanga nanya yo nanya ya mbelanga kasi mbela motema nanga nanyata mama na bana ata bandeko ya babotinanga bapesinga nde mokosinga nde mokomo nanya kokonsolenga na dolero yo bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango delikama.
précieux Nangai. Merci Fondation Rabbi Mavila. Vous savez, oui, maman, le baboye bien. Comment maman Belleville. Hein? Maman Nani? Maman Belleville, le jour anniversaire, naïe. A galia soso et moroté. Yangwa me no oh nini. Soso. Bon oh. Loso. Vous savez tout, vous savez qui? Vous savez bételan jamais ma boko. Vous voyez ma joyeux anniversaire? Vous voyez ma te. Maman pousse à toi, pousse à ti. Maman pousse à bien le joyeux anniversaire. Ok. I, 2. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Belleville. Joyeux anniversaire. Nagi Congo. Maman Belleville. Nzambe maboko. Nabana nanya oloba. Nabana nyoso nanya oloba. Maman Belleville ali no biloko lelo na anniversaire na nanya oloba. Ya poussa le bosso oloba. Yaka. Yaka. Comment on a? Daniel. Maman Belleville otala. Comment on a ni? Daniel. Ya Daniel Lobini ni pour l'anniversaire Maman Belleville nenga eli no biloko lelo. Les camarades, il y a les opérations, après ce qu'ils sont là, les gens qui ont les bébés, mais ils sont en bas. Maman Belleville, merci. Moi, je suis pas à l'oba. Voilà, Maman Belleville, merci. Aïna qui a été nos jours anniversaire naïe, il y a même nos blogs. D'accord. Vous savez. Allez, Maman Belleville accueillie. Au revoir. Je vous aime beaucoup, hein. Vous êtes comme à la mouka de Toya, papa. Toya, prenez contact, hein. Toya, tout le monde, et puis voilà. Si vous avez orphelinat, vous êtes là quelque part. Merci. Merci, merci, papa. Merci. Merci, bah. Je vais pas péter. Vraiment, quand tu as la balle, bah les tickets. Vraiment, tu sais, les mingi. Les boussales, les bilots, comme Emily Bisson, bah, le bébé, c'est peli. Voilà, merci. Ah, Bazan a 28 orphelins aux nouvelles vies. Et ça laisse moi. Chaque fois Belleville anniversaire naie, à Zang a raté qu'il y a orphelinat, kokabla na bana. Azoka ma photo na bana et ça moi bien et ça sengo qui toko makasi. Après ah ouais, je pense que c'est orphelinat msusu comme melaka bana moi le quoi kolia, moi le quoi na occasion il y a anniversaire, il y a Belleville Kandi. C'est pas ici fiston Basende FB International. C'est pas ici bana notre père et c'est pas ici famille Bota. Famille Bota no le labno ma be mikolo famille Bota ngaye kitoko ezande boye to ça kaboye et ça kitoko mingi to ça kaboye et ça kitoko mingi voilà nazeko lobe sepeli ici ba fan nyonso ya Belleville Kandi et sepeli ici ba fan ya Rabbi Mavinga ba notre père et sepeli ici une ça moi bien tandenga sola na bana a sola na bébé et ça li malam mama za kande boye et ça kesengo makasi kolonga awa tozokenda orphelinat mususu. Dans 4 cas anniversaire, il y a Belleville Kandi, voilà. Et je pense que Tozo Kata Apoto Kenda, Bozo Absus Orphelinat Msusu, les Aga Kesengo. La religion pure sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et ça, tout là dans l'école. Emboîtez les pas, emboîtez les pas. Bakenda bakufa
na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale bole ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga wana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili bakoti bakende treto nakoma komona pasie affection ya bapoti nayebi ndenge ezalaka te nani akodolwa tenga ye bana balabala sepona kozanga babote ebandeli ya pasi nangao La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi lobi ne méprisez pas les orphelins. Si yalelo ekoni bongwana basi Guitare. À jouer la guitare. Bangi.
Sabino c'est besoin de My
oui. Beta maboko. Lelo. Ok. Lelo pour l'anniversaire ya maman Belvi, les petits ayaka yakani awa. Lelo pour l'anniversaire na eto yembi to bini. Bon moi bloko nango. Oh nini? Bongo oyo. Oui. Mafuta to oui. Oui. Oh nini? Bongo oyo. Oyo. Banzele belé moyen to soutien belé a ezate. Tozo loba mwana moko après maman Maria Sibisi. Nani aloba na bana? Nani aloba? Yo loba. Kagal boso. Comment on a? S'il vous plaît, toi quand loba. Comment on a? Le ma belle fille au table non pour l'anniversaire né yo lobini. Natinda mapoko na bango abakitoka ayela Toyoka ayela aloba. Ozanga kibio koma bango baiko tunga biso ona ba fe ba ya basa nyoto jambo bataki ya bango. Voilà. Maman ya baksa pour toi si ça maman Marie. Alléluia. Anniversaire ya nani? Esengo. Vraiment, nzambe azwa lokumu na balandi na biso atoyambi mabevi eza anniversaire na ye abongamaki te mpona koya awa abongamaki mpona kosepela asuka na eglize kasi tokutani kuna oyebike mabevi mpe amipesa mingi na liloba yango wana natie ye panzi likolo anniversaire na yo bana bakokolala nzala esengo te epe lokola kaka amonaki ndenge wana asali ndenge oyo ye amoni esalami tomoni na bamama Aida wana bamama nyonso papa babikutubuna tomoni na bapapa dekora bakokosa na omoni vrema nzambe amona bino toyebike bokokwaka biso ata mokolo moko te ata nga na kufi oyo ezali kaka ya yo ata nga na voyage oyo ezali kaka ya bino toyebike absence ezalaka te na anniversaire ya mama Aida na mama kuna koloba te nzambe amona bino kotambola na ye afulusa bino bao nyonso bakompanaka mokonzi bazangaka te antuka nzambe kaka na suite ya mokonzi nyonso na kati ya monde oyo elalaka nzala te ezangaka te ezalaka ya kokelela te tika nzambe alola. Merci. Toyemba be joyeux anniversaire bebe yembango. Namna on est en français. Il passe. Ma bébé a été dans la course, Moussou, il y a un oiseau qui est né. Tobondeli pour la vie. Tobondeli. Pardon.
Amen, amen. Bah, on fait l'année, on va Maman Belleville biso to yebi motema na yote wana kuna eza domaine na Nzambe yona Nzambe mutu ayebi bongo tikete Nzambe aba orphelin amona posta na yo ati ango penza apela pacte nango apela solution nango alati yango cher tondimi parce que tomoni bamakambo ebele tokosola na yo kolo tokozalaka biso. Alléluia. Amen. Kanga misu bondela ana pona nini te lisulo bongo lelela mama Belleville Nzambe apesa ye oyo ezali na kati ya domaine ya Nzambe ye moko kolela na ye Nzambe mutu azotanga ngo sote ye na Nzambe nde azali na bileli na ye Nzambe mutu azomona ngo tika ete obonde na Nzambe oyebisa ye ke ozomona bileli ya mama Belleville pesa solution na bileli wana po kuzaka kanga misu etana tu papa père vous avez une sample de votre exemple oyebi mama Belleville panda ayaka na matanda tikala kosika biso Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, yo oyebi mama Belleville koleka biso moko koleka kutu ye moko Yahweh Nzambe na lola so beli ete papa pota motema na ye yo nde mutu oyebi yango esika papa na ngai etemoli libulu na kati ya bomoi na ye na motema na ye yo nde mutu ozomona ngo yango wana na beli ete papa pesa solution lolenge oyo yo oloba yo ozali mokosi te ozali mwana mutu te kokosa yo ozali Nzambe oyo olobaka mpe okokisaka ozali oyo olaka mpe okokisaka papa bilaka na yo ezwaka échec te oyebi edavancer tobondelaki mpona vie ya mabe bondelaki mpona papa na vie tobondelaki mpona mama Olive Yahweh Nzambe na bikamwa opesi biso biya nango tomoni yango tika ete nkolo na ngai kokende bazokende longo na délégation oyo ezotambola na ye pardon papa zala Nzambe na bango zala bikamwa na bango zala papa na bikamwa oyo akosutukela bango bamona ete ya solo bisika baniati orphelina oyo ezalaka domaine na yo yo nde opesaka vision oyo ezalaka posa te mpona moni moto mpona sali boye papa na nzela orphelina oyo papa na nga bato ebele basali orphelina a cause ya komona awa papa mais bakorpo oyo yo lobelaki ngai ete ata yo ozali na eloko te Belleville aza na kati papa Rabi aza na kati badélégation oyo papa na bikambo papa Sundiata baza na kati papa Mayata yaya natangela yo nini mpo ete liste nyonso eza na maboko na yo tike tosalela bango grâce par là nous déclarons oui les bons. Oui, les bons et la grâce. Etela Nzambe maboko. Voilà ma photo. Les photographes, il est où? Eh bien voilà, je pense que vous monitez aux aïns en fait l'âme sous au succès à Papa Marie avec notre sœur Belleville Kandi, patronne à Belleville TV. Les aïns qui ont occasion, il y a anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, il y a Belleville. Joyeux anniversaire à vous. Vraiment, ceux qui ont pour ça, pour quand ça va orphelin, le fils qui joue anniversaire, et ça, bien t'as bandé quoi, bima, bah quoi accompagner, sœur Moukanya. S'il te plaît, ben quoi accompagner sœur Belleville, jour anniversaire naï. Moukanya boni. Bien. Et salut on dit. Où micro na sim soko mino sakana on ah nzambe. Ah tcha ngobui. Et salut on dit. Après ça s'est bien passé ngana sepeli, tu vois c'est genre date 9 fisc même pour cette date. Ouais.
juste pour cette date. Le déjà. Oui, qui ma casse. Pour dire que tant à bien surtout qu'il est accompagné dans l'orphelinat et tout parce que c'était son anniversaire. Après, j'ai dit cette femme ne fût que pour cette date. On peut bien pour l'accuser de tout le nom, ne fût que pour cette date. Juste penser aux orphelins. Juste pour ça. Ne fût que pour ça. Cette femme ne sera jamais la chrétienne sécheresse. Ne fût que pour ça. Donc c'est un an de plus, t'apporte une fois de plus le bonheur en quantité puis en qualité. Profite surtout bien. Un an de plus, ça s'est fait. Puisque c'est une grâce. Parce que ça m'a battu sauté. Ming n'a pas hôpital, Ming n'a pas prison, Ming n'a pas conditions compliquées. Tu peux bien beau avoir des soutiens, tout ce que tu veux, tout ce qui va avec, mais après, si tu n'as pas la grâce et la protection de Dieu, à la fin, ça ne sert à rien. Donc, joyeux anniversaire, Bella, Bella. Donc, joyeux anniversaire. C'est en anglais. Hein? Tu as anglais. Voilà, merci. On se retrouve très prochainement un nouveau numéro. Merci à beaucoup Sanderson, merci à Glody Mbala. Merci à vous tous, à notre père. Merci. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV.